aux anakatité, il y a Bolingo, il y a Sylvie, ceux qui n'a Joe, ceux qui n'a Gisèle. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se racontent autour de ça. On a eu Yébité, on est allé quoi. C'est moi qui ai fait sortir ces audios. Elle m'avait dit, Liboso, abetelanga masolo makambo kamere na on a ba voice, alors bien ngaki kamere aibaki Mbongo et tant aibaki Mbongo ba président d'Afrique, ba yaki kovandisa président ya Congo, ba yebisi ke koko dindisa kamere te. Le quoi za collaborateur na yo ata aibaki au faut au couvrir hier ndo moni ba bimisaki kamere ba comme ça qui est ministre de l'économie. Et puis abetenga masola Gisèle ezalaki ke Amida ya mwasi ya kamera moto akendaki komona mama Denise nyo so na ba voice alobi akendaki komona mama Denise ayisi ke baboma comment elle s'appelle Gisèle Mpela babuka ekingo et Denise elle avait eu peur, elle s'est dit non moi je suis pas ce genre de personne, je ne touche pas au sang. Donc Amida atindaki baboma ayisa Denise va comploter baboma babuka Gisèle Mpela hein. Nde Denise alobi moi je touche pas au sang na koko salelo comme modèle on attendait le que ça que Denise s'est retiré directement de Amida. Nde après aller ayeko raconter nga histoire ya mobali na ozala ki mobali ya Gisèle Mpela ki mobali na bema Gisèle Mpela na alongola ki na yana awa les fameux Joe nani Joe Kibonge hein abota mwana moko mibale un truc comme ça batu balobaka o Félix Diana Félix abotola Joe mwasi abota ou Félix abandi ko bimana Gisèle basaki suna Joe te. Donc elle m'a raconté un tel histoire. Donc d'une certaine manière Sylvie a zappé un problème na personnel, il y a qui zoua, il y a qui bombanda na Gisèle Mpela. Si, oui. Aza bombanda na Gisèle Mpela parce que les enfants de Gisèle Mpela sont les enfants du mari de Sylvie. Les deux premiers je crois. Le premier ou les deux ou tous les deux. Donc il y a ba voice ozo yebisa Denise Nyakeru yebisa mobali no alimbisa ngai. Batu balobi que oza traître. Comment vous expliquer biso yoza combattante au combattre régime entre-temps au solo la rabutu na moi na bato régime on a par Sylvie et puis on lobby en wawa que nazo di vidéo na bango au komi ko faire censurer ba vidéo no avec ebima bango ba lobby boye ce qui ba voice ebimi lelo ezali parce que yo o feza ki chanter bango ba peso mbongo 300 000 5 millions de dollars etc et que ba pesioté na kanda na yango bimisi ba vidéo. Est-ce que oza traité on va expliquer ba congolais ndenge nini bato ba nimako ba yebi oza combattante au s'opposera na régime nzoka na kuzu okoma camarade ya Denise Nyakeru okoma camarade ya Sylvie Soki Mulumba au point même il y a ko faire censurer ma vidéo no avo publier en pa na bango. Papa Pierrot moni nga naza ennemi ya gouvernement te mais naza contre façon de faire les choses na bango. Et ngai naza na place moko te na senga bango ata 1 euro. Ezate. Baya ko proposer nga mbongo pour na linga ki na publier ba vidéo na bango. Même ya nyaki on na publier te nazaki plus na ba vidéo ya Sylvie Mulumba ya ba attentat o saki na ndako nanga. Tant na linga na publier yango ba isinga que d'une manière ou d'une autre écoute entacher réputation il y a maman Denise Nyakeru na publié na ko publié par rapport à quoi donc ngai naza victime za mwana nzambe ngabi imaginez que zaki bino nde osaki ngango bolinga bozala bana nzambe na ko publié ba vidéo ba itisaki batutu ya famille na babenga kinga ko gagner nini tika etc. Batu na lobi batu babenga ya modèle na calme. Ce qui m'a énervé parce que ils se sont joués de moi. Bozo bondelanga ke na bombango te na ke na police. Balobi nanga na préféré ke na police ke osala nini o publier ba vidéo. Mais beaucoup mi ko sala nga ba menace, o tinda nga batu ba bisanga beaucoup bomanga, o tinda batu na internet ba finganga, o sala nga ba live pa batu na bango ba futara sur internet, mais finalement je suis pas bête. Il faut que la vérité éclate au grand jour. Olia mbongo na bango toté parce que batu balobi oza deux fois oza traître le colomo na kati le komo libanda parce que ça ne s'explique pas que yo telemela batu boyoka na bango te mena kuzu bo solo laka bokomo ba camarade c'est la question qui semble un peu mettre tout le monde dans le flou quoi. Nga na koma camarade na bango te
Maintenant, comme je viens d'expliquer, c'est Sylvie Moulumba qui m'a contacté. Et il n'a comme que son nom parce que tout ça ennemi. N'a pas ennemi, n'a pas bango le côté. Nga na zote le mélande façon de faire les choses. Donc tu as vu sur ma kele na ba réseaux sociaux. Chilombo na kuzu osolola na Sylvie Moulumba, na kuzu osolola na Denise Nyakero. C'est incohérent maman. On reconnaître quand même que on dirait au quotidien sur na kata poto quoi. Bah, les gens ont droit d'être déçus d'un comportement na yo. Oui, j'accepte que va cause à la déçu dans comportement nanga. Mais nga na bandi ko so na Denise Nyakero au mois de juin 2024. Na Sylvie na Denise. Au mois de juin 2024. Et depuis la bande ko sona bango ba yisa kinga le contraire ya o na bande ko loba. Et au mois d'octobre na mona ki ke makamutu bazo bisanga eza ba fausseté, na bisa ki bango ke ba fausseté na bino to suki nango awo. Et j'ai recommencé à dénoncer. Mutu nyonso aza na droit à bénéfice du doute. Soki balobi na ngai ke eza faute na bango te autour na bango. Bazana bateau, bazana bateau, bazo salabu. Ça ne peut que m'étonner. Mais lorsque moi-même, nayoki voice na mato inanga Sylvia Zolobake, où ya sango koleka kosala vidéo ya Nicolas Kazado, eza komoko monté de Ayena Denise. Mais normalement bateau baza bata moderne. Et que ba pesa ke 50 000 sur 100 000. Ba pesa ke oui. Soki nayoki voice ya Sylvie ya Bisselele. Mais non, on a qu'un traité un monstre. Tout ce que ces gens disent, c'est vraiment des faussetés. Réconciliation, on va y aller vers un gars, ils ont le couta. Aux alenquatités, il y a Bolingo, il y a Sylvie, Sokina Joe, Sokina Gisèle. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se racontent autour de ça. On a eu Yébite, on est allioté, quoi. C'est moi qui ai fait sortir ces vis audio. Elle m'avait dit, Liboso, abetelanga masolo makambo kamere na on a ba voice, alobi na ngaki kamere aibaki Mbongo et tant aibaki Mbongo ba président d'Afrique, ba yaki kovandisa président ya Congo, ba yebisi ke koko ndisa kamere était. Pourquoi za collaborateur na yo ata aibaki au faut au couvrir hier ndongo ba bimisaki kamere ba komisaki ministre de l'économie. Et puis, abetenga masola Gisèle ezalaki ke amida ya mwasi ya kamere moto akendaki komona mama Denise. Bien sûr on a ba voice. Alobi akendaki komona mama Denise ayisi ke ba boma comment elle s'appelle? Gisèle Mpela, babuka ekingo. Et Denise, elle avait eu peur, elle s'est dit non, moi, je ne suis pas ce genre de personne, je ne touche pas au sang. Donc, Amida, a Tindagi Baboma, a Denise va comploter Baboma. Babouka, Gisèle Mpela. Gisèle Mpela, hein. Denise, elle a dit, moi, je ne touche pas au sang, n'a pas ça, les lots, comme modèle, on a attendu, que ça, que Denise s'est retirée directement de Amida. Après, elle ayeko raconter nga histoire ya mobali na ozala ki mobali ya Gisèle Mpela ke mobali na bema Gisèle Mpela na alongola ki na yana awa les fameux Soki Jo nani Jo Kibonge a bota mwana moko mibale un truc comme ça bato balobaka o Félix abotola Jo mwasi abotango Félix abandi kobima na Gisèle bazaki suna Jo te. Donc elle m'a raconté un tel histoire. Donc d'une certaine manière Sylvie a zappé un problème na personnel, il y a Kizua, il y a Kibombandana na Gisèle Mpela. Si, oui. Aza Bombandana Gisèle Mpela parce que les enfants de Gisèle Mpela sont les enfants du mari de Sylvie. Les deux premiers, je crois. Le premier ou le deux, ou tous les deux. Donc, Ezabilo Komoko Abitoto. Toko Tanona. Perrault Loire a reçu une montre à $10 000. Combien? À $10 000. Montre à $10 000. Cadeau d'anniversaire. Combien? $10 000. Cadeau d'anniversaire. Maman Tini, Maman Denise Nyakero. 10 000. 10 000. Quand avant de s'exiler. On ne peut pas chercher les documents. Une montre de $10 000. Il est vivant. Le journaliste dont je disais qu'il avait cassé le mur de sa maison pour soutirer $40 000 à Maman Denise, c'est Perrault Loire. 40 000. 40 000. Il est vivant. Si je m'en prenais ces morceaux, envoyé à Perrault Loire. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'étranger, vous cherchez les documents